géographique, la liberté. Liberté! Bonsoir, chers amis internet. On a toujours na chati la Star TV, babi chaîne na yo chaîne nga chaîne na biso nyonso bolinga kape bolanda makambo bien oyo to lekisi la kabino. Toza wana na lemba super précisément na rond-point ya super. Toza déjà wana po toza déjà descente na résidence ya Isanga Mamale. Oh joueur na biso moko ya munene na uti kotika biso ya pas longtemps ka mikolo yo. Toza wana na elongo na appel comme bimba tozo tambola en famille to ke to tika nini na biso bati na biso pe to présenter ba sincère condoléances na biso na famille et sanga aimé kama malé aza joueur moko sepesa ki bino makasi partout à travers le monde donc si abandé ko loba toujours mbongo muke bale mukie donc na ndenga bale muke mbongo muke lelo atiki biso yango toza wana pona okende ko partager mawana famille na ye autant que quatrième pouvoir na République démocratique du Congo presse yango wana tozo sa descente kuna Bolanda. Mbote Nekochani. Tomoni bien la résidence ya Mama le joueur moneno a fois qui vit na ye pe donc pe talent ba pesa qui a tsaki na nation congolaise. Présence na bino signifie vraiment. Bon, en fait, d'abord, pour te présenter sincère condoléances na famille illustre disparu, famille biologique nae, et aussi na famille professionnelle. Je crois que arrivé na biso à Tokuti réunion, il y a anciens joueurs na famille, c'est-à-dire Yemo Ningidi, Pataki oaza président, il y a anciens joueurs. Les biso appellent ko lokola toza moko ya partenaire. Il y a des joueurs, il y a des musiciens, des politiciens. Dès tout le monde qui partenaire na biso moko azong saki molimo pa ankolo emeka isanga mamale. Yango toye totiki bash oyo moni pona ko latsa ete tozolela na baye bazolela. Bongo ba rumeur to ko ka vraiment que no emeka mamale ça qui est-ce que c'est un solo no pas en sango est-ce que c'est un solo? Bon, le rumeur c'est une personne invisible sauf que dans le bas qui au début biso toza bateau tolinga topesa information moko fiable yango to komi na source et je vous affirme que c'est faux et archi faux et mais katika lokufa na maladie ya coronavirus c'est faux mais kakufi abela ki normalement le quoi moto nyonso abela quand même hormis coronavirus. Programme confirmé biso que nzoto amowe ekobima samedi oyo sauf imprévu. OK, merci président. Tout à fait, Naza Moutona vivra un spectacle. C'est un homme en paratière, c'est un homme extraordinaire. Na parcours na bien. Souvenir il nous a fait mal parce qu'il a avec le bien de naissance, il nous a fait mal. Je crois qu'on a mon apparition, on a 3 matchs basés en équipe nationale. Match à Beta, match contre Farmagro. Deuxième match, Zalaka Imana contre Saint-Etienne. Troisième match, Zalaki finale à Imana contre Sodigraph. Il y a Pefkin, Zalaka match à Boutou. Et Meka et Sangama Maleba, on se souvenir. Tu bandais que le bakimbi avant la maïs oiseau pesa mama les pas cité mettant mama la kazwa qui a occasion. Je crois bio Imane Tsaka na finale wana Zalaka passe ya Meka et Sangama Malé. Azubale asopi a pesi maestro banda boyo pesi passe. Maestro Tsaka bi Zalaka gauche.
bimiselié na surface gauche atiebi maestro alongolaka elamba bapesaka carton jaune. Ok, merci Mingi. Par rapport, étant que journaliste, étant que nous est-ce que vous avez un message pour lancer par rapport à la loi Yamamale? Message Ezakaka, ça fait mal parce que le nom de Mamalé est connu dans le monde entier par rapport à son parcours. Mamala kokoye kokufa pauvreté. Je parlais de la pauvreté parce que akufi na toit maternel. Mamala za mutu o ifala za ba fortune ebele, mamala za mutu o ifala za na villa. Tant mamala kufi ba bengi biso mbangu toke na villa na eto tout na mwasi na ena bana problème ngo eza nini. Mais sauf que le pays ezopé sa batu chance té. Ezopé sa biso chance té que soko servir mboka et après oza apena ba valeur sur o esengel nango. To éviter. C'est un joueur parce que nous joueurs un peu organisé qui organisation qui peut épargner de tout ça. Dire que ça manque organisation c'est faux. Par exemple les artistes et comédiens bazol la problème il y a droit d'auteur. Bazol la sous problème il y a piraterie. Un artiste qui fait sortir son œuvre yomoko yebi ba pirater au vivre ndeni. Alors il a traité de tous les mots qui a organisé. J'ai mentionné ici un révolutionnaire Mbongo Mouké, Bale Mouké. À l'époque, tout le monde dit que joueur à l'équipe nationale a beta bala nyongo. Oyoka ba ici bango beta nano après match ba pia bino mbongo ba pesi mbongo te. Mbongo ba la kai ba pesa yango la tende ba pesa bango. Et mama Laza révolutionnaire o telema pona lobake Bale Mouké Mbongo Mouké. Ba traiter de tous les mots. Ba président fédération, ba joueur rebelle, ba traitant Mamalé de tous les mots. Mais il a fait ça. Mamala a déclaré cette déclaration, ba o ba yo landa na simeko mi le balé comme futa. Mais c'est Mamalé qui a commencé, qui a fait ces déclarations. Vous comprenez? Merci. Merci vraiment, merci cher ami internet partout dans le monde. Merci beaucoup très cher internaute, comme je vous avais dit que notre quitte bongo na famille ska bongo to sumeka ko solala baye baki Mamalé et baye bazala ki na Mamalé baye ba fanda ki na Mamalé. Je suis à l'obligation de venir ou d'appeler ba ancien to pe ba kolo à venir. Donc abomo na simananga za oyo bana ya ba kolo couloir ndenge ba leli ya vena bango ya couloir et meka Mamalé. Moi Moïse de la presse, je suis là avec l'un des petits, il y a Aveni, Salim Massa. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Tout le monde a un petit décès aimé comme Mamalé. Pourquoi vous allez rendre hommage de Banda Koufetoni? Bon, tout ça là, premièrement, biso non ba jeune on y a venu et puis ba jeune suis artiste. Par rapport à venu biso tout ça les sous pour nous rendre hommage. Pourquoi de son vivant tant via Zalaki na vivant bo rendre ki hommage te lelo via Zate nde bo pese ba honneur no surtout via Zarova na bino awa via salaki makambe belé na mboka oyo ba honneur o via 5 gars de son via bo pesa ki était na kokufa ne bo pese poani yango eza peut-être loko et c'est biso regret pour terre to décoller na éviter so bo filmer couloir o eza couloir à Marseille terre to décorer comme eza qui premièrement il fallait te décorer to beta elongine na ba jamukulu. Moi, faute, il y a des moyens, il y a un peu l'enterre. Et ça peut suite, tu es sous peut-être qu'un jour, à Kokiko, Kokoufa, donc ils ont rendu Moutaïbi. Donc ils ont vraiment un projet qui fait tout ça là. Tout ça là, côté on a des couloirs, donc ils ont vraiment bon fait tout décorer tout. Il y a tout ça là, les artistes, les jeunes à venir. Donc pour nous rendre hommage d'une façon, il y a Bissopé. Merci beaucoup. Comprenez que non, il y avait. Il y a des jeunes, il y a couloir, il y a des gens, il y a des batubaze belé, bandeko bazali, ndeko, il y a ko pusana. Pusana ko ndeko, so banganini, pusana ya ole laver, pusana. Master Boni. Bien vu. Yo za na avenue. Avenue. Marseille. Marseille. Ouais, biso. Comment avenue Marseille? Marseille, cartoon c'est à Marseille. Marseille. Yebisa biso, yebaki meka Mamalé. Ouais, na yebaki yazo, meka Mamalé. Yazo tanga osala 6 ans na ajne. Wanonga na buta mina ntia. Yebika yazo ka ndenge yazo tikine succès sili. Ah, mais ba kombo toyoka yoka déjà. Yazo déjà tinda. Yazo déjà tindanga yazo tozala moto beta bale na yazo. Ala kisabiso ba faute msusu ndeza ifo bongisa banini. Ndeza ifo bongisa. Sala boy, so sali boy dans boyete, dans la kisabiso makambo nyonso. Par rapport ba rumeur ezo bima keno yazo akufi na coronavirus. Bino boze ba petit yazo bozara na ye. Bon, il y a des symptômes de coronavirus. Il y a des coronavirus. Il y a des donc, tout ce malade, il y a des jours. Il y a des bima na tonga à l'hôpital. À l'hôpital Saint-Joseph, il y a l'hôpital Noki.
Donc tokotya nini yazo mpenza bakosu koswana kaka parce que moto so akufi na kosu kosu batutu baloba nyonso corona mais eza corona te bayebi te batalaki te boyeboye nini yango oyo mais biloko ya makasi te toboyi te ve akolaki déjà esenga mela na ye babiloko ando omela na ye ouais ando omela biloko ya makasi toboyi te mais tokoloba biloko ya makasi mpe te mte bomi ye bato ebele bamela biloko ya makasi bakufa te bazali mpe. Merci beaucoup, fidèle internaute. Tozana toujours na posa bambiaka bato bayebi yazo. Masa komako pusana. Ah, pusana to bapona jouer na biso emeka isanga mama le coopéra boni. Ah, calme papa. Mais otiki ba plan, faut ya na ba plan. Ah, bobo ma plan jusqu'à né. Ose kra papa, na ende na le laver na ngai grand joueur mondi. Donc misiki na makasi ya komona joueur bolora mama le akeka ka boye donc souci fort na motema papa. Ozalaki ozape mwana ya Lemba. Tenga na mwana Lemba, tenga pela na mwana Changu. Oyeba mama le ndenge nini? Et puis mama le take grand joueur donc joueur pena série na ngai ponga za mwana 1986 donc il s'est arrivé à briller donc il a déjà na sa petit na hôtel rave donc on a ça un sentiment fort viona. Donc on verra ça la succès na mamba bale yo pe ozaka grâce. Na joie grâce ya hôtel parce que na za imanie de sang donc il na za pena imanie RV no beta no ko sepelisa ngai le lolo roi via kufi donc ça n'inga pas siming donc na motema. Merci beaucoup ndeko na ngai, merci beaucoup, bon courage et puis cop malamu mamwesim. Merci papa journaliste, merci. Merci beaucoup, c'est moi le bâton de Moïse, appelez-moi Moïse de la presse congolienne. Ça me fait du bien. Donc ndeko poussa et ça la moi bien. To so na bana lemba ba so la mama ya zote, ya zoyeyo. Ya boni. Bon. Merci. Nga naza artiste et comédien. Artiste et comédien. Bon artiste et comédien so ma caméra bondeni. Nga za artiste et comédien, tu es le joueur na groupe ni. Bon, nga za gauchen de moi na suka, tu le kana Congo Média Chanel, mercredi na 18h juste. Nga joué na combo artiste Bébé Love. Tu es ko Bébé Love, ole la ya zo to monyo awa. Tu ebité oza mwana ya veni, to oza no peka de passage mo ka ndet ba ole la ya zo poye. Nga na mwana ngaba, tu yaka déjà na matanga ya père na biso poye, abandi ba le kala. Donc biso tota la TV to mona na ba série ba papa ba yana biso ba hôtel mama le esa biso pe ba bi mutu penza ala musa penza Congo tala ka match wana na landango pe na TV to pour la 3-0 mutu atsa debi na dernière minute ba ba ici sous deuxième bi nde salaka 4-3 RDC gagnaka na travers na bango yango to yolela. Donc papa biso donc les grands joueurs benza moi tona souci bata famille na ba maboko talaka famille na bango batika baza pasi donc l'état na biso kaka bata bango maboko. Merci beaucoup famille l'état o tsambo to zamto ma mutasuka o azayi pe icône ya veni oyebi mama le bien ndeko bonjour. Oui bonjour. Est-ce que koki kopesa biso komona komona ngai héritier Bokungu. Je suis l'artiste et comédien, mais en tout cas, Papa Bokungu de Venabiso sans souci et puis ozalaki na ozalaki boso pa vena so mutama sebe non. Voilà, bon to sala na ba papi koko je crois mais en tout cas na kolo bandeli ndako ezaki lokwa ndako nanga ezaki troupe théâtrale sans souci o bayebaki Papa Bokungu. Ve Bokungu. Oza mwana lemba tongo, mwana lemba ya lelote. Lelo to moni emeka esanga mama le o atiki biso lelo yo azana biso so ensemble te. Yo je crois que dès son vivant oyeba qui est bien. Bon na yeba qui est bien puisque ami nanga moko bototanga na classe moko na kombo ya Gile Basango azalaki déjà mwana veni ona kigira. Alors tato bandai ko ya kotala Gile Basango ndeto bandai ko koma pe na famille ya mama le pe ko yeba kotala pe soit bande ko na ye tout ça na sens wana quoi. Et puis ami balé pe na ndenge pasale ko sala ba œuvre na ye ya ko yeba balé na ba niveau moko ya likolo yango esengeli vraiment to yeba ko lela ye na ndenge esengeli. Donc c'est ça. Toyeba so moi témoignage muke emeka mama le oyo yebi ba souvenir nini ya mama la tika na o ekrava mutu na otilelo. Bon souvenir na zo bate équipe en to beta na ngome to beta match moko boye ezalaka ka ba Coupe d'Afrique to beta ka na batango wana ya ba neige kwa na ba 97 96 mama le obozo mona mama le alalisa biso libanda j'espère to yeba ka ba le passé et bien biso ba congolais mabe na biso zaka nini le passé to yeba rangote to sepela na mutuka na tango asali kama bien net to beta balé awa lelo eko za tam susu pour toute raison abeti balé mabe mais obosani ke
trésor pour tout abetaka bien yo talikaka oya fute lelo ofingi ya tozolo beka lika mamale a sali succès ya makasi na bale na biso football congolais mais ex Zaire na batango wana yango lelo to senga na bakonzi na biso tozala bato ya mitema ya bolingo kotala mamale azalaki monima munene na lemba et puis asali mingi pona DSMP et puis pona Congo na biso lelo yango to liko senga na bakonzi ya mboka bazwa likambo o vraiment sérieux tolela mamale na ndenge balelaka mutu oyo asalaki eloka motuya na kati ya Congo tala bato baza libanda mboka na biso na monde bazoye bayoki sangwa mamale bazolela na pasi na mitema pourquoi pas nous les Congolais toyeba pe kolela mamale na ndenge esengeli et puis na ko bakisa ya suka lelo boye je crois azali pe responsable azana bana oye atiki alors tangu ekozala te ke toleli mamale lelo to lobby bana oya tiki to libota na ye batika lindenga wana non libota bazalaka riche na ndeko na bango oyo asepelesaki Congo tango ya tiki déjà mokili ba famille na ye bazali bana na ye bazali bazala pe na ba bénéfice oyo bakonzi ba kotala pe mabota na bango po esala bien. Merci beaucoup ve beaucoup. Ouais. Merci beaucoup très cher internaute, merci beaucoup. Je suis ici à na couloir où il est venu à Mamale, je sais pas, j'ai oublié le nom, il y a couloir. C'est quel couloir encore? Couloir hein? Couloir Marseille, couloir donc les Marseillais de Mamale, les Marseillais de Lemba, baza a belé mon bango bazo le là-bas compartir na bena bango et ça rend moi bien makasi. Quant à moi, je vous dis merci beaucoup à Joël Diogo. Joël Diogo, Joël Diogo derrière la caméra, merci à toi mon pote, mon collabo. Merci à Batutu Balingara Terre Nouvelle TV. Merci à Chati la Star TV. Merci à abonner surtout. Vous abonnez massivement à la chaîne Nabino. Vous abonnez, vous allez pas, vous allez déçuter. Quant à moi, je vous dis ciao là à la prochaine. Merci.